Bandeko Babolingo partout dans le monde et pas au Bozwani, bonjour ou bonsoir. Kaka ndenge tolobaki na likambo oyo frappé communauté na biso na kata ville oyo ya Anvers kobungisa moto monene oyo ya important pasteur Paulino Mampuya oyo atiki biso lelo oyo esali 11 jours. Tozali awa lelo na kati na église catholique epai oyo nzoto na mowei ezalaki déposé mpona kosala messe oyo babengi messe ya requiem mpona komema mowei epai na lilita epai oyo ye tokotika nzoto na ye. Yango wana lelo oyo tobengi yango suite fin masolo ekosila lelo tokotambusa micro sans plus tarder koyeba avi ya ndeko moko na moko oyo baliaki na yo bamekaki na yo pour la kokabola mawa to kotinda ba condoléances kati la famille epai oyo bakufisi papa oyo biso molingami mwana to ya penoko pendeko comme ça na nzambe ko abonami na kombo ya pasteur Mampuya. Nzambe apambola bino, restez toujours connectés sur www.bomokoyamboka.com site la bino oyo za ko informer bino toujours nata pour à la page. Merci. Tozali awa na bandeko oyo tokolekisa micro baladeur etuna bango mpona kokabola mawa toujours na ndenge toyebisaki bino lelo oyo ezali vraiment suite fin na makambo ekoyelaki biso papa na biso aza pembeni awa akose présente po bacondoléance na yo na likambo ya koloba mpona témoignage ya mosala na nzambe oyo atiki biso tokopesa yo micro pour 1 minute. Papa bonjour. Bonjour. Est-ce que vous se présenter epai ya bandeko oyo baza kolanda biso soki oza na bacondoléance na famille otinda po soki ozalaki na témoignage oyo oyebaki epai mosali na nzambe oyo abengami na kombo ya Paulino Mampuya? Oui, la remercie d'abord pour la parole. Toye vraiment la circonstance moko ya mawa. La kanisi d'abord na présenter ma condoléance na famille nyonso biologique ya papa pasteur Paulino et puis famille chrétienne nyonso et puis la communauté nyonso ya diaspora parce qu'il y a eu beaucoup il y a bateau mingi partout ici en Europe. Vraiment aza moto na baki particulièrement na baki très bien azaki moto malamu. C'était un grand frère oyo azako pese sengo comme on a eu azaki toujours souriant aki pena moto moko oyo vraiment na ebité mais témoignage moko ya kitoko oyo ngana za na moko na ye vraiment moto ya esengo place azali au senti pena ke azo sekisa azatu o mono ka bwa sekara. Donc vraiment côté wana nde ya mwana na garder mingi pona ye pe na tikali na ngo. Merci bien papa na ngai nzamba pambola yo tolekisi toujours miko baladeur et pas bandeko mutusu pona koyeba toujours avi na bango pe ba témoignage soki bazali na yango pona mosali na nzambe oyo abengami na kombo ya papa na biso Paulino. Mama bolimbisa moke na likambo evi biso na kata communauté na biso kobumbisa mosali na nzambe monene pe papa na biso Paulino Mampuya. Est-ce que vous avez na bacondoléance oyo okinda na famille ya papa na biso Paulino po soki ozala mwa témoignage moke na ye na ndenge bofandaki na ndenge bosololaki? Ya Paulino aza yaya na nga donc aza camarade ya grand frère na biso Désiré ayebinga moke boye donc liwa ya Paulino na moni makambo na kolela te commentaire eza te mais totondo na manamité mata totiki bise poto commentaire mpona kolanda wana ebila donc wana ma. Merci bien maman na ngai. Maman bonjour. Bonjour papa. Likambo evi biso choco elimisi communauté na biso est-ce que ozali na bacondoléance kotinda na famille oyo témoignage ya papa na biso Paulino okoloba? nazotinda bacondoléance na famille na bango nyonso. Paulino azali grand frère nanga mpenza grand frère nanga mpenza aza grand frère nanga yaya na ngai. Paulino eloko nakolo basusu témoignage ya Paulino soki ayelaki na Kinshasa na famille na ye na madame na ye na bana na ye avandaka epai na biso na flate na biso na matongi. Donc c'est mon vieux ya nanga naza na kati ya pasi makasi na père ya nanga mpenza ya nanga mpenza ya nanga ya quartier ya nanga moninga mona moketi nde tokoli. Donc aza grand frère nanga propre lakini tolalaka na esika moko tolamukaka tozolia ensemble na Kinshasa soki ya Kinshasa nga na Kinshasa na bana donc avandaka epai na biso flate na biso epai na ye ndako ya Paulino epai na biso.
na Kinshasa. Donc c'est mon grand frère propre. Il a un appelé à solo, on a quatre passes ma casse. La paix de l'année qui touche le seul dans le sac de ça passe ma casse. Passe ma casse. Vraiment, passe ma casse dans le thème. Passe, normalement, c'est fini. Que ce nom me repose un peu. Merci mille maman Nangaï, nous avons attendu. Papa, bonjour. Bonjour. Papa, quand on a eu tout sur la maman, c'est choc pour la communauté, la vie passe la moto, ma petite là. Pour ça, on a pas condoléances à côté de la famille, pour témoignage, et pas il n'a pas pour le nom, on a eu des familles qui n'ont pas eu le c'est un gars, on a fait partie de la famille. Donc, il y a des deux frères dans la direct, parce que le grand frère est Simon, donc là, avec la petite soeur dans la rose. Donc, ton message n'a eu trop. Et puis, tu vas venir à Paris, il est Paris en 88. Donc, il a sali 3-4 mois, à Zongi, Kinshasa, il a s'installé en Belgique. Et ça, douleur très frappant, et bien sur la famille. Donc, que mon livre va na Kimia quoi. Mais bon, tous ont participé à la funérailles. Bientôt, tous ont été la dernière de Mernaé. Voilà, donc, les gens de la mission. Voilà, donc, on a choc makasi. Donc, on a eu un Samaliwana. Merci, papa. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Papa Likambo est sur la communauté na biso. Est-ce que vous avez la condoléance à retourner dans la famille? Quel témoignage au Lébé papa na biso ko ko ba? Bon, la peste d'abord mes connaissances dans la famille. Avec qui moto tous années mingi, il n'y a pas longtemps un franc qui m'a l'habitude là qui n'a et pas franc. Le 20 qui te passe vraiment 2 fois par dimanche ensemble. Dans le solo là, toujours partager toujours sur la mingi. Dans les motos moi de la qui mingi. Donc et puis ce se passe. Donc les bannes à Biatika nous avons jeunes mais nous aimons bien à soulever avant de la reprise ça va nous papa va reprise ça papa nous aimons bien papa à la banane. Merci papa Nangaï. Bonjour maman. Maman, problème est sur la communauté, la vie sur la choc makasi. Est-ce que vous avez la condoléance pour vous dans la famille? Et même le fond qui n'a pas dans un papa pour nous, ce que vous avez le témoignage de mon merci mille pour la présentation. En tout cas, parce que je suis sur la moine à la biso. Azape moi n'est pas l'angai, azali pe. N'est pas baninga mosusu, yaya pe ya baninga mosusu. Papa pe ya bana. Eza pasi mingi, toza pe ana pasi mingi na kati ya motema. Pamba te liwa moko kaka ya briske maboyi. Bapolina azalaki mwana malamu. Azala na kanda ta senga kaka. Aseka kaka. Azala mingi kuta bateka kipanja ya kesambe ayamba ye. Alingaka ne baninga nyonso azala likamuna mutu te. Yango biso totoka na place. Merci maman. Bonjour maman. Maman na situation oyo biso na kata communauté na biso place na motema toyoki sikoyo na kati na église mpona mesa requiem. Maman oza na liloba koloba na likambo ozwi biso na ndenge okofandaki na mosali na nzambe papa polino to témoignage moko oza na yango to bacondoléance ya retourne na famille? Oui, premièrement nakumisi nzambe parce que nzambe azali mokonzi ya circonstance mpe ya temps na likambo oyo ekombeli biso tokoki korendre gloire epai na nzambe eloo nakoki koloba nayebaki pasteur Paulino. Pour moi c'était un papa, il était gentil, vraiment azaki vraiment gentil, pasteur humble, vraiment je pense même na bato nyonso to ya nzambe balanda exemple ya kosala na nzambe oyo. Oui, à côté de la famille, la souhaité vraiment mes condoléances de papa. En plus, message que ça n'a pas pu nous sauter bon amaka parce que liwe ya kaluka moi donc papa ke inae on aye sili mais biso ko to bon amaka parce que toyebi ya biso mukolo ko ya te donc ko la biso ka mo ko ta biso ndeni donc vraiment parce que ça bo réveiller peuple à comprendre to ce que ndé wapi et tokomi wapi vraiment aucun ngana lo bangwana nzamba biso makasi apesa famille makasi vraiment à consoler bango parce que yem tazali les pères des orphelins et de veuves donc à fortifier les bota oyo na kombo na Yesu amen. Merci maman. Papa na biso mavola esolo mingi encore ya komona yo même awa na situation oyo meme tokutani lelo papa oyo akufi azali vraiment ndeko na yo na kati na Yesu mpe na kati na makambo boyebani lelo te
bobani mosala nzambe vraiment kala na ye papa oza na témoignage ya malamu mpona papa na biso polino est ce que oza mpe na bacondoléance okokotinda la famille? Merci mingi na motu na yo nayena bano paster polino azalaki ndeko na ngai leki na ngai trop donc a ndeko na ngai tomoni na ye mingi totravaille na ye mingi donc aza ndenge po esele nazoki lelo nazomakotina eza makambo ya nzambe nzambe oyo nde akosaka ye monde arécupéra mais aza moto moko azali très serviable asali trop mpona bandeko bonheur na versa surtout mpona ngai moko même ngai makambo na ngai tout na ye même si je parle celui qui m'a rangé le sac de la voyage donc vraiment asala mingi mpona ngai aza version moko très bien azalaki aimé par tout le monde mpe alingaki bato mingi azalaki voilà. Merci mingi papa na ngai papa na situation oyo ozwi biso papa est-ce que eza na bacondoléance akopesa na famille to mwa témoignage ya papa na biso? Oui, naza na mwa merci mingi na mbongo tuna mokina naza na mwa témoignage ya moke parce que aza moninga oyo tozalaka no presque ntango nyonso azalaka na ndako epai na biso epai na ngai tozwaka na ye totambolaka na ye tobenganaka na ye presque chaque jour donc azali famille na ngai moto tozalaka na ye presque toujours. Merci bien papa. Bonjour papa. Papa na situation oyo ozwi biso papa nayebi ke toza na choc motema eza ya kozoka est ce que oza na bacondoléance ya kopesa na famille to mwa témoignage kota ya papa na biso mpe famille na biso? En tout cas bacondoléance ezali na mama na bana nyonso et surtout ndenge kaka pasteur ateke ndeko na biso polino pasteur azali moto oyo très gentil ngai depuis plus de 20 ans nayebi ye na retenir côté positif na ye souriant aimable et tolobaka ke to rendre grâce et gloire na nzambe yango to rendre grâce et gloire ya nzambe oyo ayebaki avant le fondement du monde ke ndeko akotika biso lelo yango bacondoléance na mama na bana nyonso mpe na libota nyonso oyo eza na Europe na oyo eza na Afrique et évidemment oyo esurprendre biso tobunaki yango te surtout biso tozwaki na ye invitation ya mariage moko samedi donc ye avant samedi atiki biso donc nzambe ayebi mokolo na mokolo ya moto yango tozwisi kaka gloire nyonso vraiment merci. Merci mon papa. Bonjour papa. Papa situation ozwi biso awa ezokisi mitema mai na biso eza kotanga est ce que ozali na bacondoléance okotinda na famille mpe témoignage oyo epai ya papa na biso mpo linongo oyo oyebaki ye bofandaki bosalaki mosala na nzambe ensemble? Bon vraiment ezali ezwi biso surtout ezali moko na nzoto ya biso basali bateyi ya collection ya perse élément un homme courageux vraiment qui vraiment nyonso tokumisaka po azwi na temps convenable po apaki libota toujours basala makasi biso etikali ezali nzela biso surtout donc na chaque arrête moto aza kotelema na arrête na nzambe apreparaki ezali mpasi ka libota basala makasi bayeba kotambola na batrace mpona bango aza kotambola nzela ya nzambe ezali encouragement na ngai c'est un homme de Dieu nayebi ye. On a travaillé ensemble, pour partir au moment les hauts et les bas, ensemble. Un homme vraiment zélé qui a beaucoup de la foi. Et vraiment, il a passé tout père de l'élément. C'était vraiment une famille. Merci bien, papa Nangai. Nous avons pas Bonjour papa. Bonjour. Papa, on a fait ici tout le monde, on a monté ma casse parce que tout est dans des circonstances difficiles. Est-ce que vous avez des condoléances, c'est témoignage ou tout ça, on n'a pas fait pour nous mettre la condoléance pour tout la famille dans le ici, oui, les amis la motema parce que tout bungisa moko kati na biso Polino, pasteur Polino. Pour la je garde de bons souvenirs pour naye. Ça fait à peu près 10-13 ans maintenant.
Il m'a été toujours sympathique. Et chaque fois que Tozo Koutana Naye, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le Seigneur. Et tant que la disparition Naye, vraiment, tout est mis sur la montée dans ma casse. C'est pourquoi mon corps mon lelo toyaki pour rendre un dernier hommage à Luanaye. La famille naïnos tous allés soutenir dans la prière. Bacha Elika et pas Mazambe. Lua ils allaient zela ya bisonyoso. Ça fait très mal, mais tout ce qu'on peut leur dire, il faut qu'on amène Zambé à ce moment difficile. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Bonjour maman. Oui maman, c'est pas une situation de très difficile. La ligne numéro s'est présentée et nous se passera où? Comme on a Odesse Congolo, dans la France, mais on l'a maman, situation où vous avez un ami qui se passe dans le thème, ma mère, M. Zali Kotanga. Est-ce que vous avez des condoléances pour votre fille dans la famille? Quel témoignage pour vous avez un ami pour la maman avec ce pour les autres? Merci maman Nangai. Maman, bonjour maman. Bonjour. Est-ce que maman tu vois est-ce que maman tu es allemand de la musique et on va prendre au kabula mawa la famille. Est-ce que vous avez pas condoléances pour votre dans la famille? Est-ce que vous avez un témoignage de votre famille? Oui, je suis avec la famille. Papa, avant de faire mon mobile, la police comme on va nous mettre beaucoup en bas, on va mettre balai na kapanga, balai na komekanza. Vous allez que des moments que vous avez eu quand c'est comme je à moi naé, vous allez que naé, moi si peu de temps na ngala, moi si peu de temps na classe moko, donc azagi ami na ngala l'école. En tout cas, on est salut ma passe donc ça n'est pas pesant. Nous on souhaite mes condoléances pour que la maman reste à mon. Merci beaucoup. Tout ça bien lingala. Na bana bibengue famille Roma na point ya bibengue. Merci beaucoup. Maman, est-ce que vous avez pas comment on fait ce que vous dites? Foi copine na ngai na ba kuso aka si copine te wana ikuma famille bon parla wa kisa waliwa ba na ye sala kina pasi na ba ka na kuma na ba tous kabla na wana na sito merci maman. Balandi à www.moko-ya-mboka.com. Restez toujours scotché sur www.epaio d'information. Nous sommes que pour la kati et pas aux Moé et les Kachiko et les Kotsango na kati et de Pika Yango na demeure na ya Suka. Après la vie c'est pour le mot, nous devons le tout dans le bouton pour la cimetière et c'est à eux d'aller pour Pika pour na eux pour Kundaye. Pour continuer dans ma femme la vie. On a vu sur la conférence, mon salle Nanzambe, donc ça a dit mon ami de l'Espagne Kakanaya, où il y a vraiment la place. Papa Nangai Willy, Tina Kuto se présenter Zalité, Batamverse Baebio, vous allez qui parmi Batuali Bosso, où vous participez qui Mawa, la famille, ya Papa Nabiso Mampuya, to la Naki Bilili, to Monaki Bakondoléance, la Yondenge, au Pesaki na famille, et to Monaki, Nyoso, vous allez qui lokola Mawa, na Kati Nelominayo, au Laksaki, premier jour, Oyo,
tozwaki nouvelle ya matanga bozali parmi bato ya liboso oyo bakitaki na lie le boyokaki papa Paulino azongisi molimo mpona koya kokonsole mwasi na ye lelo papa humeur na yo ezali ndenge nini est-ce que oza na message oyo oza na posa ya kopesa na famille comme ami ya papa na biso Paulino mpe na ndenge bosalaki na ye mosala na nzambe mingi kati na ville Anvers? Merci Mingi d'abord pour la vidéo Pessingaï. J'ai pas vraiment beaucoup de commentaires, d'autant plus que bon, voilà, tout le monde est au courant. Si vous voyez les images, tout ça, donc tout ça, effectivement, l'Ibosso cimetière où on vient inhumer notre regretté frère Paulino Mampouya. C'est vrai que cet événement nous laisse encore une fois vraiment sans mots. Mais bon, comme dit-on, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc voilà, là nous sommes devant le cimetière pour inhumer notre frère, comme je l'ai dit tantôt. Comme message, je peux dire que il faut que cette mort, la mort de notre bien-aimé, nous enseigne beaucoup et que à travers elle, la mort, je veux dire, vraiment nous qui restons, nous puissions être solidaires, à l'église, vivre pleinement l'amour de Dieu comme on l'entend. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est s'effacer soi-même en fait pour les autres, pour les ennemis, pour les gens qui nous aiment et tout ça. Et vraiment, un autre enseignement que je peux tirer de cette journée, c'est que vraiment au regard, il y a comme on a battu un bâton du bouillie, ça montre à quel point le frère était un homme bon, hein, simplement bon. Et voilà pourquoi aujourd'hui, bon, on vient lui rendre hommage. En tout cas, comme je l'ai dit, il faut que tous à la fortifier, disons surtout, et que bon voilà, tout appartient à Dieu. Personne ne connaît ni l'heure ni le moment. Mais en tout cas, voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Quant à la famille, un dernier message peut-être. Et ça, il y a vraiment, bon, Tozali, membre de la famille, effectivement. Toti Kabanate, Toyidi Kebana Bazali, Maman Azali, vraiment de temps en temps, tous les carapons qu'on fortifier Bango. Et voilà. Donc c'est ça. Et quant à nous, en tout cas, vraiment tous à la Bomoko, comme je viens de le dire. Voilà. Merci Mini Papa Willy, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Bassi Nzambe. Bonjour. Tu peux nous la situation très difficile. Est-ce que moi na miso zako leka? Papa, émotion na Nzambe na likambo, peut-être que ça na ba condoléances au jour au na famille, peut témoignage au yebi na mo papa na biso Paulino au tout biso. Paulino, c'est le pasteur Paulino, c'est notre frère. Tout ça bankona ya mboka ya Anvers. Donc tout ça comment nous avons évolué et tout commis par la grâce de Dieu là où nous devons arriver. Alors comment on a une journée à l'élo côté Kabiso, c'est dur, c'est difficile, mais nous ne savons pas quoi dire ni faire parce que jusque là ils ont mon canon Nzambe. La Bible dit que tu es poussière, tu rentreras dans la poussière d'où tu as été tiré. Donc lorsque c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, nous sommes désarmés, nous ne pouvons que nous humilier, nous soumettre à ce que Dieu a établi. Tu n'as pas ce thème. Parce qu'une séparation, il y a toujours des douleurs réalisées. Mais tu pas mourir ensemble. Merci Papa Nangaï. Merci. Que Dieu vous bénisse aussi. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Papa, est-ce que la condoléance est dans la famille? Peut nous papa la biso pasteur Paulino, ensemble quand la ville pendant beaucoup des années. Est-ce que vous avez le bakoloba? Oui, maloba pasteur Paulino, mon frère Paulino, c'est vraiment mon frère. Ce qui n'a lobby mon frère, c'est vraiment mon frère. Néo lobby plus de 20 ans. Dans la ville Anvers. Azalaki na Denestrat, moi nané à Liboso Déborah, ngamu tunabimisa na hôpital. Moi nané Déborah, ngai na ndako tango nazoke na kozwaye, nazobima na ye mingi. Paulino, c'est un frère, tango na commune Anvers, alakisa inga vraiment bolingo.
atiaki kaka na esika na ngai ya motu na nzambe azalaki na kombo moko azali kobenga ngai kombo wana bato mingi bayebi yango te meme na basemesi na ye omona azobenga mokonzi monene soki oyebi na moloko mokonzi monene c'est-à-dire eza ngai Paulino à l'époque nazalaki célibataire soki nauti mosala na lali 22h akoya kotoke porte na ngai ke mamimi alambi mais lero yabi toke kolia mamimi alambi epusani bon asalango plusieurs fois si okomi na ntango moko soki nake kotala ye ere eleki akoyebisanga na motu na nzambe lero moyo okende eza te akomi kobimisa me matela na salon mpo nga nalala. Mon frère Paulino, c'est un frère très sympathique. Je vais souligner la qualité. C'est un frère très social. Réponse dans le monde bateau baye. Vraiment, on a yoka qui a Koufi et ça l'a pas. Et ça l'a pas si makasi parce qu'il y a 2 mois passés, nous avons un restaurant. Tu lié ici, tu sololi. Il y a un anniversaire à Moana. Déborah a 20 ans. Donc, que ça passe vite. Ce qui est bon de l'ensemble de Nabiso. Pour que ta costume. Costume. Donc, ils ont vraiment passé. Ils ont passé. Mais, mon cas, l'ensemble est au Kangayamote. Biso, tu ne pas inaye. N'est pas Bible et lobby. Mais hier, à cause de la chose, pas une bisoté. Tout ce qui est le coup, mais pas une ensemble. Merci beaucoup, papa. Bonjour, pasteur. Bonjour. Papa, quand on est dans le Mosakoli, moi, ma condoléance côté de la famille, le témoignage joué binango et pas il y a pasteur Paulino. Na musala nous bosali kat na verset musala nzambe, amoye pas na nzambe, relation bozalaki na ye. Est-ce que vous avez le kambakoloba pour la famille? OK. Tout d'abord, je voudrais remercier Sidney Bruno pour ce privilège que vous nous accordez, de dire un petit mot sur la circonstance à décès à papa, pasteur Paulino. Tout d'abord, je transmets toutes mes condoléances à sa famille, à son épouse, à ses enfants, que Dieu qui est le prince de la paix puisse leur accorder cette paix que le monde ne peut donner. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes venus nombreux les assister, mais ce qui va être plus dur, ce sera pour eux lorsqu'ils vont continuer cette vie, chaque jour, et maintenant vivre avec cette absence. Donc ma prière vraiment que maman, Asunga Bana, pour vraiment qu'ils puissent passer ce cap-là. Et ce que je peux aussi dire du témoignage du frère Paulino, c'est que vraiment, je l'ai connu il y a cela, je crois, plus de 5 ans ou 6 ans. À l'époque, lorsqu'il habitait encore à Willowbrook, Bando travaillait ensemble avec le bishop Roger Luboya. Et souvent, le pasteur bishop Luboya a pour Nate Akuna, tenir des séminaires. Alors, parmi les personnes que j'ai beaucoup gardé de bonnes images, le frère Paulino aussi, parmi ces gens, il était toujours très enthousiaste. De temps en temps, c'était même lui, après le culte sur ATI, à Zuvatir Nae, à Zongsinga, Nanda Kuna Madame. Et vraiment, on garde vraiment de très bons souvenirs de ce frère. Et aussi ses enfants, qui étaient toujours très gais à Roman Abisso. Alors, je suis vraiment très touché. Vraiment, son départ nous a tous surpris. Parce que cela 1 mois, ma femme l'avait rencontré personnellement dans la rue Anvers. Parce qu'on l'a quitté très bien, rien ne pouvait prévoir qu'il pouvait nous quitter. Donc c'est vraiment une interpellation que je donne aussi à tous ceux qui nous suivent, que donc la mort c'est un passage obligé pour chacun. Lui il est parti un peu plus tôt que nous, mais peut-être que pour d'autres ce sera dans quelques semaines, pour d'autres dans quelques mois ou dans quelques années, mais peu importe l'heure où nous avons Robin Nabisso, il faut tous aller vraiment prêt. Donc pour toi qui me suis, ton zoom la image, c'est pas seulement rigoler ou bien soit pleurer, mais que ça puisse nous interpeller. Bible dit que dans la joie, quand il y a la fête, c'est dans la joie, mais lorsqu'il y a le malheur, on doit réfléchir. Et en ce temps de malheur, vraiment, je demande à ce que chacun d'entre nous puissions réfléchir, comme a dit notre frère Moloto à Tikabus l'année passée, que non, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Donc que chacun d'entre nous apprenne à compter des jours et aussi à profiter de ses proches. Aujourd'hui, c'est une maman, ma pousse son mari, banana, basé sur papa, na bonté, yo zamwana,
profiter de ton père, osa moi si profiter na mobile nao, osa mobile profiter na moi sinon, parce qu'on ne sait pas le jour où Dieu peut nous appeler chacun d'entre nous. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots. Merci mon pasteur. Merci beaucoup pour que Dieu vous bénisse ici. Amen. Papa Nanga, bonjour. Bonjour. Tokutani sous le na mokolo oyo passe na motema mingi. Est-ce que va condoléances à famille à côté des alliés, to témoignage moko pour la famille? Témoignage appelé à monene parce que naeba qui est les loutis. Naeba qui est depuis na kini. Donc naeba qui est depuis na kini na kapanga ponga na limwa na zone ya kini barumbu. Donc naeba qui est les loutis. Naeba qui est na grâce ya ba oncle na ngai vieux au palon Kasidi. Donc babanda ki ko zala na ba vieux na ngai. Donc c'est une passe mais yango moni na ko kele musika te na préparer ka elo mo ya loba ete ke moto soko akei atika ba signe omoni ba signe ya atiki na mona ki yango kala mingi te atindela biso message ya anniversaire ya Lifanto ninga sa ko ki 20 ans ya anniversaire mais et ça le passe mingi tant na ko talango parce que moi sinaye lekine ya mwasi ali camarade ya mwasi nanga maman Fanny Mbola donc et ça lui passe mingi mais tolobaki ke toutaki kuna tokozonga kuna ndo totelemi na toza na porte ya entrée mais sortie ezate yango tolobi boyeke liwa yo mabe liwa yo mabe ya mema libiso moto tozalaki kolinga mingi Polino akei atiki biso na mpasi mokuwa etikali na kati ya famille bana bakomi kolela Polino akei totikali kati ya mpasi mokuwa ekoti na kati ya famille bana bakomi kolela. C'est JP Lapito le prophète. One you frappe encore. Nzamba sala na bilili ya bomoko ya mboka bakanisi lelo tolobite nzamba tya loboko kati na etanda ya bilili oyo ezolakisa biso na mokolo ya lelo oyo grand prêtre deux fois te mais toyei kotika Polino nzambe atya loboko kati na ye napesi kaka libota na ye mobimba biso tozalaka toyaka kotika mais libota wana na apesa message obosana te oyo asala kati na bato ya mokili mpe na bana na ye azalaki moto ya kati ya bato me nzambe asala na bana na ye ndenge atiki parce que azalaki moto ya nzambe poteka nzambe bonheur malheur misère biso bato tozalaka nango lelo yango yake merci beaucoup donc yango kana nazali nango naloba me kati ya motema oyebi kaka etikali lelo merci mingi. Bonjour papa. Bonjour. Papa, ndeko atiki biso azalaki mutu na yo. Eloko nini ya malamu oyo tikali na yango na mutu na période nyonso bozalaki na ye na mikolo nyonso bambula nyonso pe mosala na nzambe bosali na ye kati na versa wa pe bamisala nyonso. Natikali na sourire na ye et puis natikali na oyo asala pananga quoi. Donc surtout là sourire ne le très pas na est-ce que moi condoléances au côté de la famille? Bon, na ganisi anza action surtout et le kana ba na famille na ganisi atiki veve tu etiki boferin donc ba ibara ko talaga ka Yesu yenda remplacer pisikana na ganisi mason qui to yaki awa to ko kabwana na c'est un ser otikala a otikala yimoko mais ata 1000 personnes bayaki na bembe na kanisi moko na moko ba akokabwana mais l'air c'est otika ye moko bato bakopanzana aiba akokamana Yesu parce que ye comme de soulager blessé na ye donc voilà. Merci mon papa.
Musala eza musala awa tozosala donc awa staff akapanga Kongolo Kibati donc bref zone akini Lingwala esangani awa donc toyoka bandeko bakoloba se nanga namoni olati tricot ya Vepolino boyebana ini ndeni toyeba te yaya papa donc nyonso ndeko donc tant que la jeune fille, ce que tu as fait pour la monnaie, aux ambatats. Tu vas me yaya papa de l'union. Aux donc, t'as la rare. Ma trop maintenant à choisir. Mais ce que vous pouvez non, elle y est pas au col, comportement naïe, naïe qui est bien, ça il y a pas une éducation à balèque. Donc, on a un na balde 18h, c'est comme un bébé 18h. Je suis tellement à coin. Pour moi, un exemplaire. On a fait un chéri, on a mis parler dans lui. Donc, l'exercice avec tout droit. Donc, avec une chose quoi. Donc, tout, avec bien. Donc, avec le problème de tout le monde, il y a ce caractère. On a vraiment à la rare. Oh, bon, mon staff est allé dans mon oloba, Nazali Mouto. Tina obota ma vepo na moni. Tina okola amoni. Tina lo na komi na libandi amoni. Sœur nanga, olevini pour la vepo no. Que son âme repose en paix. C'est mon frère.
nana moninga oloba te parce que pasi eza mingi na motema pasi ya na motema. Merci wana bozosentir baémotion mingi sera aloba eza te mais stade kaka ya kini ezocontinue vie anaovanda na kapanga numéro combien? On est nerf de fierté. En français, c'est 149. Numéro 149, Vepolino, na numéro 157. Na bosani po na yebi yango kapanga na deuxième parcelle vie, Vepolino na cinquième parcelle vie. Outa na wangata. Non, écoute, outa na province, bon bazan les bandeni. So outa na wangata, tu vas deuxième. Donc via yebi mobimba Vepolino vie. Kokola na Vepolino na kapanga za ndeni. Matembe mingi opesanga mpe maloba. Merci mingi Polino aza mpena moninga ya lisano ya tonga na moninga ya lisano ya tonga nini loba nini ke moninga mpenza ya bomwana mpenza po nakoli mpe na ndako wana ndako na bango na komonanga mpe na kata buku ya lipango ezalaki so tuni bagema bantimba bato bayebi na bango donc moninga mpenza ya moninga. Merci à toi. Bonjour, regarde votre témoignage bien avec Polino. Azadi Moutouma Bana Olobate. Conseil ni opé Sabato. Poto Rolanda, le colo avec Polino. Bon, moni Polino, quoi comme maman Polino, biso ko pesi yango, biso ko bakisi yango na ba benz, ba nyaka, biso ko moi qui Paul. On prend le maman produit aboté là ya qui Paul, biso ko bakisa Polino. Bon. Ali ne peut me tourner le bateau, biso to lobi sa yi. Ali ne peut me tourner à momi penate, biso to laki sa yango. Comprendre? Quoi il ka momi na kati pena ya boîte. Mais aza pena moto to zangi to passe ni. Na pe passe. Mais show ya teluan nzela biso nyoso. Biso to tikali. To zanga bolingo. Famille bozala ini, bana bozala ini. Opato singara yango wana nzambe ntikana mamboka nzambe. Merci à Provier à Télévis de Molino Feli badwa kamwa neni na beni noko Feli donc nous masuka maman na o abotanga yeyo no Feli to ngato zoka ba témoignage pour na vie Polino o moni vie Polino moni no zokola yo moni mukolo ya vie Polino tamsuli lobelali. En tout cas, ezali mawa pasi koya kokutana lelo na rencontre moko oyo tokokai kokutana ndenge ya fête. Mais vie Polino ay kokutanisa biso na liwa azali vie oyo amoni ndenge na botami ndenge na koli oyo bazokende beta bale biso tolokotaka bale po tolandaka komona ye ndenge alalaki na cercueil. Nakokaki te fallait qu'à l'arme et quitta parce que c'était vraiment mauvais. J'ai beaucoup de souvenirs. Il y avait la première fois où ta poto a kabela nga chemise, alinga kanga trop et ça linga vraiment pas si mais ndenge bibelo bina o biso to yebi nzambe ke na ngonga nyoso ya mabeto na malamu to kumisa nzambe yenda pesaka lelo plazwaki mwana na ye na kombo ya Polino Mampuya. Merci à toi, on a gagné notre libre qui témoignage. To bendi ya Benz Malgaza na Musala Kuna ya Benz Obozomona grand cycliste na Katakin ya Jovan na numéro 149 157 157 Vieux Polino na 155 voilà Vieux Polino na 155 157 donc batala na lupango via sa génération avec Polino tamsuni lobeyali parce que bokoli ensemble bolati coupe ensemble bokentik ensemble les belé ba souvenir les belé donc moko na biso azana souvenir ya Polino tozalaki baninga totambola tosakana donc eloko koloba penza eza te po
c'est une partie ya vie na biso Paulino. Donc na circonstance onde tokanaki te tokoka okutana boye mais na retrouvaille yo tokutani susu tomonani susu na bato mususu ya batango wana ba souvenir mususu bimili susu donc epesi biso ba naza nkutu na maloba donc nabanza bon nasukika wana mpo na mingi akoloba te tozana on a passé na motema na minute oyo donc nabanza ata mokolo mosusu tokutana tosolola kaka. Okay. Merci à toi wana bomoni bavie balobi bosanti baémotion na bango eza facile te mais nde tolobaka kaka kuna na pointe ye moko belva frère Jean azokipe baimage awa semi système ka ndenge aloba mosala ya mosala tozosala tomona bandeko bakoloba baémotion mais bref mpona aloba mokuse vie Paulino azalaki motu moko malamu nga amoni ye na botami ndenge nakoli na kini natikala komona epa ya soigni te wana vraiment je témoigne natikala komona vie Paulino epa ya soigni te epa na biso tozalaki na TV te tokenda kotala TV na studio ave Paulino akotya biso bapeti bokota bovanda botala donc azalaki motu moko accueillant soki aza na yoko akolia biso bapeti toyana yango te aopesa. Merci beaucoup, à suivre. Yaka. Banakin, Banapoto, ba diaspora, nakanisi bomoni semi a beti sete na ndenge moko ya kosakana na yango te bomoko ya mboka etikeli micro, ce n'est pas pour rien parce que aza mwana ndaku. Ndenge bomoni awa aza mwana ndaku aza n'importe qui te. Kolo masolo, kolo idéologie ezaye. Ndenge bomoni awa vraiment papa Paulino amoni ye ndenge ka azoko loba kobota manaye. Pe batu nyonso ya bengi nakanisi bomoni ke ayebi bango bavandi balabala moko ba numéro ekokani bato papa Paulino bandeko gurula mo bigogole bazalaki bana mike bango yo. Mais heureusement bigogongo moko vimbe kita. Papa, merci mingi vraiment. Na ma présentation na onyoso. Merci en plus bigogo ezaki pona ko éduquer biso. Pona ko tia biso na droit chemin. Ezalo ko bano alelo te mukolo beti a manqué. Biso ezalaki au sali bêtise mama bengi vie Paulino éduquer le kina ozomona tele kina osala mabe. Et boti et sali li foot nango vraiment motema pasi bandeko bauti ba Lyon ba Suisse ba beti ba 800 km ba 1000 km pona oya batu ba kimi misala ngalelo na tournage mais na abandonné tournage wana parce que je m'étais dit na koya donc yango wana asokola bilili neti na film mona mobali oyo sans oublier les caméramens kuna na sima bilili Jean Belva mbote ya trop papa momo digital na kata souhait de tobosani yote kolo idéologie kolo masolo ka ndenge makamango ezalaka tokutani susu na salle